c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bisous surtout à la Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Hein? Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makamba bien Awa polémique à la raté. Awa mon père. Merci beaucoup, fidèle internaute de Dada International Télévision. Merci Nabino Nyoso Bolinga Rabiso. Bopé Sabiso confiance, c'est un Rabino Dada International. Faire plusieurs options dans Ngaton Bouzarane belé. Donc, nous avons le basso, bon, nous avons invité, mais l'idéologie du jour au jour, ils ont changé la chaîne Nabiso parce que Bobi a invité Nabiso de combattre. Moutounion ça na YouTube na moutounion ça superstar moutounion mais tellement toi na maïle to tanga ki to ko fanda raté to fanda na ndaku parce que mouto yamba azate non on sait déjà parler donc on sait comment s'exprimer on a cette facilité de venir communiquer et puis ko sololana batounion so oyo balinga rabiso. Merci beaucoup. Jonathan Zouzi derrière la caméra pour le image. Donc, vous allez toujours brancher, vous abonner, mon toit à mon sika. Oui, c'est à pour ça n'a pas ni pour les autres solo la. Je suis seule, hein? Donc je suis toute seule solo la. Concernant tout ce qui se passe, réseaux sociaux et comme ma cam. D'abord, les réseaux sociaux plus peu d'informations. Il y a des conabis sur artistes musiciens, il y a des conabis sur artistes et comédiens parce qu'il y a des internationales télévision solo la concernant les comédiens concernant politique. Non, on parle de tout sauf rien. Donc, s'il s'agit de musiciens, de solo, ici, il s'agit aussi des comédiens ou de la politique aussi. On a toujours été là, disponible. Il fallait pour pas être déjà de retour dans l'orchestre naïe, malgré Batubaki. Je me rappelle qu'on simba wana moi moukié, ils ont moi 5 bateaux, choki 6 baza. Yakoki maman, je crois, ils ont 5 et surtout absence Yakabouya, ils ont vraiment touché Makasi Nabato Oyo Balingara, Fali Poupa du Cap, la merveille que je salue déjà lobby annonça que première répétition parce que le 13 Oyo Aza déjà na consort na chaque club. Fali Poupa du Cap, je te salue là où tu es avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'attention. Faire ego là. Jésus de nuance, il y a un séjour na poto, mais d'ici là, azobimisa single nae. Donc deux qui sera à Kinshasa par rapport à programme nae surtout, ma solo azo sala kuna ce que sili a rozala déjà awa to rozwa ferego là na album nae, na single déjà et album nae to komesana donc. Kobi n'est pas né déjà et comment mon mesano donc to komesana kaka. Papa chéri Jibem Piana lobby le samedi à le 13 à un concert, je crois dimanche. Le 13 c'est le dimanche, à un concert na village chez Temba. Droit d'entrée c'est $20. Moutounion so balinga la bonne musique, ba mélomane nion so balinga la bonne musique, balinga ko savourer papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans croco, ba kokendele le dimanche, il y a le 13 septembre, la village chez Temba. Wana pe ya fali pour pezana shark, c'est je crois 5000 francs ezapona. Population nion c'est puis $50 ezapona VIP. Ils ont chaque club. À part ça, wana consort ya Fali Ipupa. Ma solo est tellement ébélé dans les réseaux sociaux les cas du jour au jour. Ah moro de façon bimi to garde en silence to bito le batté maintenant to mo na ma solo oyo ezo la té ezo se répéter kaka ezo se répéter on se dit non to koki kotika makambuka bongo te poto ebi pe ko loba. Avant il faut qu'on soit information neutre et sûre. Avant de commencer, je dirais un grand merci à Tarou Sambadi sur 10, c'est mon vieux. On dirait que de Paris, donc un Parisien fier de lui. Donc à Tarou Samba, je te salue. Pourquoi pas à Lilinzinga Africa. Voilà Lilinzinga Africa, on dirait qu'il y a Panama, Bana France, donc Babi France Ndé Mikolo, Dada International Télévision, Ndé Makambu. Jimmy Achoki de moi, le producteur, mon de ma solo aussi, je te salue, Jimmy Achoki, Alain Machuda, na Château Rouge, je n'appelle sur Bambote, belé, et ce qu'azota la biso avec beaucoup d'amour et surtout avec beaucoup d'attention. Bon, ça bonne na Dada International Télévision, Moussa les autres salamakaka, parce qu'il y a un et le rotopona, Moussa les a, tata maman, la bosanité, à Bouni Dinganga. À Bouni Dinganga, je te salue mon vieux. On dirait que de Paris à Bouni Dinganga, de gros bisous à toi. Restez toujours branchés et puis Bobo Salako s'abonner à Dada International. Serge Mundaï, n'a pas si on peut me dire qu'on dirait qu'il y a France.
depuis quelque part dans ma ville moro boy na France car afandi otane ka dada international télévision position o ya lingara abi qui à travers dada international bêtises a raté polémique ils a raté biso tous a na pour na ya ko sala musala malgré qu'on est dans des réseaux sociaux tous rappelle tant on ta la bande na biso misusu o to munara du jour au jour ba problème oyo e bimaka sir bango na bosanité Alain Paka de Paka à packing donc n'appelle si bambo te belé na Alain Paka à Pakin yeo ana mokonzi ana kati ya France n'appelle si mbote belé merci beaucoup na ba soutien na bino nyonso na ba appel na bino na ba remarque na bino nyonso ezo salanga bien makasi mutu nyonso na besoin de contacter Dada International Télévision et za pour na promotion na ye et za pour na ya ilo ronyo sur manifestation aux alango besoin numéro na biso za affiché wana aux gens na ba réseaux sociaux nyonso nga mona za disponible 24h sur 24h le to beta masolo oyo et les cas qui yande ko na biso Rita Misam on n'a pas voulu vraiment parler de ça parce que toza basi vie ezara auto la télé tolon to mona ki intervention ba ndeko la biso ebele to mona ki problème ya rythme sam oyo e créa ki mam buzz to kota ki susu rankine na ba ndeko na biso misusu ya basi na ya mibali oyo bazaka déjà na ba problème na ba réseaux sociaux ba manifester ki lisusu ba problème na bango pona ba problème oyo e komi la ki rythme sam mais affaire mususu memi biso sur l'affaire de président Caleb Toukebana que je salue avec beaucoup de respect mon président et notre sœur Élise Salou oyo bazaki na problème to monaki biso nyonso na mikolo elekaki to monaki ndenge ba problème bande koleka il y a aussi des émissions et puis ba intervention ba ndeko mususu oyo basalaki à travers Dada International Télévision le roi ndeko so yambe na monaki pe assistance ya bato ebele o ba yaki ko intervenir et ça problème tom mususu et ça na mutu mususu oyo et la première fois na ye as opportunité ya ko landa biso à travers Dada International Télévision, tout ayoka, ayeba qui problème t'es, qu'est-ce qui se passe entre Caleb Toukebana et puis la sœur plutôt Élise Azapé, comédienne. Je salue Olga Mokonzi ya Kabelo. Aha, Olga Mokonzi ya Kabelo, je te salue là où tu es. Mes sincères condoléances à mon fondé Hans Luzolo Yamotema, je te présente mes sincères condoléances. Donc, Torozalana, encore, je crois, semaine prochaine déjà, Ekobima. Torozalana, toujours dans ta fondation, donne-moi ton sourire. Torozalana, CG, Mustapha, beaucoup de courage. Donc, je sais que Koboum Samontoyo, Tolingara Mingi, et ça la passe makasi. Biso batu tokufe la bayaya, tokufe la papa, toyebi passe wana ninge zalara, être cher moro, boula ligara boula muki boé, directement du coup, à Koufi, ça fait vraiment trop mal. Sois fort, les gens bisonions sont tous, nous sommes des pèlerins. Nzambe Moro a décidé qui est à la Nenge et à fondé Hans Luzolo. Je te présente vraiment mes condoléances et surtout à la grande famille Mobimba. Il y a Hans Luzolo l'a présenté bien nos condoléances. N'a présenté mes condoléances à Fiston Djeko, le président. Je te salue aussi là où tu es. Dans Fiston Djeko, mes condoléances à toi. Bossanité, na Fondation Mobimba, donne-moi ton sourire. Président Caleb Toukebana, à la président il y a groupe théâtral nae Sinarka. Oh ya bimisi bato et belé. Moi on le bela bato na sur la minute oyo exacté. Président Toukebana Caleb à chaque fois alors on a problème ton a posa ya ko sala en pièce nae à théâtre le quoi zape na bana nae belé o basala pe succès ba yebana ba bima. Deux fois pe azarape na besoin d'intervention il y a bato oyo basaka na ba groupe mususu genre ndeto bengara nzonzing ndenge ekoma lelo. Président Caleb Toukebana Azaki n'a pas ça à ça la fille mais la fille du serpent. Je crois bien dans le scénario il y a président et c'est un film moro il y a Pembe parce que il va fille à Pembe bon bah ça Pembe bara qui to côté mais je voulais dire dans quel sens que ba tiraka à cause de la musique au moins tirer des tours capé batu mutune baloba on ba ça Pembe au moins à 5 kindo quitter parce que azan facilité à voiture et surtout ça demandait la sorcellerie et c'est un qui loko la magie nae baraton tout ça bala mikie total la tête moko ya Gates na groupe évangéliste ah na bosani titre film na tant tout ça bala mikie pe na to ba to ke classe bozo zonga botala Gates wa utara soki na maibo ba lukara mwasi moko aza pembe aza kitoko azo assuré et ça la bien donc président Caleb alingaki pe za moi jeune fille par rapport na biso ba jeune fille
nde lelo makambu et comme monde commandé ko tambola sur ba jeune fille. Président Caleb a sélectionné qui Élise parce que Aza sort naé bazala naé asolo la bien. Président Caleb azwa qui basali film. Cela va contraint na bango ton film sili asimi ndela ki azui mbongo oba ngoma pesa ba comédien nyonso ezala so eloko bomba te batunyo so batala biso na musika ba yebi ba montant. On n'est pas là pour dur ba montant wana ezala ki kombe. Président Caleb tong ba pesi mbongo et apesi Élise mbongo Élise accueille. Selon Élise, il y a film et Star Time et en fait il y a Sinar télévision au bazar na YouTube na bango et puis la chaîne il y a RTG. À sa grande surprise, il y a un panneau na balabala selon la sort, il y a un panneau na balabala, il y a un film et comme il y a na Star Time et puis basali ba panneau miné pour na nini ba nini boye ba affiche na ba photo na ngai na ba nyoka boy. Il faut opesa ngai mbongo. Voilà, il y a parenthèse parce que le président Caleb a le bain d'engrais dans la intervention et puis Élise a le bain d'engrais. Donc, on a juste ceux qui te mettent solo, ils ont juste pour leur expliquer les gens dans la première fois. Balana Bisso, Monica, président Caleb, tout ça comme on dit, non, président Caleb, on a un problème. C'est qui base, il y a un problème et ça lit qui est Élise, de la Bisso, Élise ou Aza comédienne à qui est porté président Caleb tout Keba na plante, na Star Time. Ndeba Sambaki, Bakatelaki Bango, la sœur a gagné qui procès. Ce qui a fait que le président Caleb devait dédommager $100,000 à notre sœur Élise Salumi. Dès qu'on a vu ça, nous sommes comédiens. Tout le monde qui va intervention dans Bango, c'est pas la quitter. C'est pas la quitter. L'équipe, ça livre intervention. L'équipe, fingi, ko fingi Élise, ko lobela Caleb, condamner Caleb et ça là qui en fait c'est ça là qui moi échange de paroles là et comme qui na nini et pour et qui a écrit barando ba buzz de belé na kati ya internet mais le quoi ba le internet les églises et tika les peka bongo muto confesser azatem. Allez le rendez-vous et ça je crois le 24 et à moi oyo président il fallait qu'il se présenter les sous bah qui na rendez-vous les sous na parquet. Bah c'est présenté on entend que le président Caleb Azana Poto toujours battu président accueille pour quelques jours avant le 24 ce qui le 21 à Rosana Kinshasa le président accueille na kaka jusque là tu habité mais avec le temps tu bah ce le 24 président a été wana ndé tu président a pas parce que affaire à $100,000 le lot là-bas comédien c'est pas facile hein. Il faut qu'on le dise parce que c'est pas facile non on a besoin $100,000 azu api batunyo so aganga ba comédien baganga ba patron ba boss nani muto ana $100,000 azate to mona ka intervention ba to belé ba l'état qui pourquoi pas au lieu de passer à la télé condamner l'acte oyo sort à déclarer qui va droit naé koloba non président Caleb aza président na biso to les cas to taba $10 voilà to kanisa kinde ti to mona taba to balobarakie baza mbongo belé to ba comédien moko bo sangana po balobake non problème est comme une de qu'on a biso to sa nini to soutenir bango jusqu'à là to ko ba te que président Caleb Akimi malgré des gens d'internet comme président Caleb Akimi na milieu ba théâtre ba comédien déjà lobby déjà to ko ki ba bio président Caleb Akimi na poto Akimi azana $100 te kaka koganga na ba internet mais on ne peut jamais confirmer ça parce que toujours la jour ya procès li sousou ceux qui a se présenté tout le monde président Caleb na Kinshasa là on pourrait confirmer que président Caleb azali sousou na Kinshasa mais Kinshasa Congo et mboka na biso nyonso jour quand on s'est décidé de venir ici akoyaka na ye oyo eza mboka na ye vraiment Kinshasa makambebele. Je disais concernant la sœur Rite Missa mo aza mwana ya défunte sœur Marie Missa. Napé simbo tebele la Carmel Missa en direct de l'Afrique du Sud. Napé simbo tebele na famille nanga mobimba Myriange la Queen en direct de l'Afrique du Sud Myriange Ngesa Kama Mimi. Je te salue. Je salue aussi Dedel Ngesaka, je te salue. Emmanuel Ngesaka, Master Ngesaka Emmanuel, il y a Daddy, mon papa de papa. Je te salue aussi. Pourquoi pas Amédi Ngesaka. Rosine, il fait faux, je te salue au centre de l'Afrique du Sud. Nadine Cholé,
j'ai la chose, je te salue. Donc, Batunion sont au Baébinga à partir de l'Afrique du Sud. La Pessibino, Bambote et Belé. Tout qui est pénal en tozo, na likamna ya rythme ça. Tomoni batu babimi, bayaya babimi, bandeko babimi. Oh, rythme ça maza mwana mukie. Oh, rythme ça akobala, mobile na été manixité. Oh, boy na boy. Ce qui est là, biso to ko intervenir, c'est parce que naba audio, que ça boa makambo, bakomwe boa. Bobomba na ba audio so na sœur Marie a dépassé la bombe. Lelo combien d'années Marie Misa makufa? Bino bozaka na ba audio wana. Non. Pardon. Des fois l'enfant national fandi na compte internet au monde na bandi commis c'est que là je me dis non batu bazar. Ba bébé bon ba archive. Donc banda bango bana Marie Misa makufa. Ba changer ba téléphone té bango bazar ba conversation ka ti lelo bobo bango wapi o ba archive wana ola bo bango wapi bobo ba nobisa na ba audio lelo la sœur rythme ça que je salue na mobali la esikaza pour moi azak gaminte c'est déjà une grande dame. Parce que mon touché déjà jeune danger, 24, 23 ans, 25 ans, avec sous moi là, mon qui était âge coupe ya ko balande yango wana. Tango comment na ba 30 ans plus déjà aux ans ba ndaku et ko makaelo ko moko pa na biso basi, ko ba prier à tout moment ko tukaka libala. Ngozo mona lelo, tozo mona bandoko na biso mususu ba se retrouver na ba mabala te parce que azui libala moko boye na ndenge ya pressé azui libala moko. Ça fait que ake okuta nana mutu oyo aza malamu te ponaye. Ngai penza lorsque je vis la sœur abalaki na betaki pina maboko. Na baki oui, il faut moi na abala. Asa l'honneur ya maman na ye. Parce que aza moi si aza jeune fille azokuta na bat. Makambaze mebimi to koma na wana. Oh la sœur Ruth azana zeli. Oh la sœur Ruth. Ebongaki abala nani muto asambelaka ebongi abala nani il faut abala ange to faut abala ka pasteur combien o babala ki basi ya ministère lelo bazoza la salut Paul lelo ngana ina ngako tanga comme pasteur te ngalo babamba basa da Nzambe te maintenant na lo bobino mo boyeba lelo église ya Christ est comme critiqué concernant ba pasteur. Nani yebi soso mutasambela ka atene mutazama be. Qui te dit ce qui mutu o aza mercenaire ne mutu aza na ba concernant musique ayebite chemise à mobile ayebite makama mobile ayebite mais toka loki ka bazweli ekaka o mikolo na mobile azata na moi mutu mo abengaka to akomilaka. Ndo mona sika basa mabala basala ni babimisa makasi na bango ata asala ki négligence moko ale au la salis ko relève moko boye ya relaxanet c'est une bonne épouse liba les a passé to kene na l'église bon mona combien de femmes au bazo lela de filles bazo lela bazo senga Nzambe liba la butu pe moyi bazo zwa pété. Mais moi na bato mukia zui mulibala na anja mukie elo fa ko sala ole ya ofinga ya critiquer ya ko sansana ba noko na bango ko lo ba mabe fallait ko pesa conseil et puis conseil ba pesa mutu na internet si mutu o linga ko ata na se émission boy au commentaire mabete au comment numéro des affichés za nga au comment non dada femme a plusieurs options na landi place na sepelité nde mutu malam mais mutu o kota abando finga tama abosan ke longe bonga na matama tama tala ye mukuse biso basa mukuse to mimanga bosan na manyema basa mi bazala ka mi kuse ne basa kitoko biso na manyema to zala ka boy majorité basa manyema bato bana manyema ba otapso mi bala mso bala ka somo mais biso basa to akala bataille mo calcul taille moko boy dans so lati basket na mobala taza 1,90 m. Oh, on l'a dit dans là. Boké kitoko. Moi na bato bali.
oyo femme ti opé ces conseils beaucoup mo zo famille ba beaucoup mo lokwa so eloro ni bozo internet opeza mabe tu comme mo zo makamba ba to famille ba to oto beta mutuna makote ko kota tina kati ko bandana ko finga YouTube oyo mo mundela na ko silika kanyi YouTube to ko ta la place to ko sura na ba proma ba. Moi j'encourage Rit, moi j'encourage vraiment liba les institutions divines. Liba les li pamboli. Liba les loko contre sengo na ba famille. Rythme ça moi je sais que place aux ali so jo opportunité au talanga. Oyebi ndenge ba solo na ba ntongo solo na mbali no na chambre na quatre coins ya mur oyebi nini loba na oyebi nini mobali na loba na. Pondo ozana oza plus na confiance nde ya mobali na yo. Komando landa makambu ya ba tout les gens sont toujours là pour parler pour critiquer. Mutu musu so fan dans le temps à loba. Tam so abota te abala pété. Aïbitom sous tes parties, oh famille, non, you guys man, non, on est basé pour beaucoup livrer na place à Mabé. Bande Colombo, comme on a place à Mabé, à tous les locaux à Mabé, peut-être au moins la bande Colombo, ah, pony, Rita Selbe, Moutounio, ça c'est l'erreur. Moutounio, ça en a trois erreurs. Au moins, tu as s'inquiéter, pony, moi, on a ça sali bisobo. Mais, on sait qu'à moi, on sait qu'à moi, les balles à la canne à combat. T'as la mobile, non, t'as les lanzambi. Tala mobali na yo otaleli nzambe yoka mobali no yokela nzambe mabeka ka soki mobali wana nano divorce kité na mwasi ya liboso wana pendeza mabe parce que ko détruire foyer ya batu eza mabe wana penza ezaka pe loko pena to nga côté les mélango biso nyonso ko détruire foyer ya batu couple moko boye mwasi moko boye alelaka na kombo na yo et surtout azana bana bakomo lala libanda to bana bakomo même na difficulté yo mona papa na bango pona yo ma chère tant que chrétienne wana penza parce que auto kan internet exemple nde naza boye nazala mwa mobile mo boye na musika to na pembeni baye bagete bamona ka osola butu mo bon to officialiser relation to officiel et sili prédote ya nango singa na kingo tezele o moko to ko oh mariage religieux to ba olongo alliance ba boaki boka prédote et l'autre liba les a vie ya muntu mobimba babala na sentiment te babala na plaisir te mutu tanga lo bango so mutu amoni ke dans à se décider qu'elle nga bala eza mobali eza po mibali kuna mona bomba za na passe ya lo ba makama robal so pela mobali pena fandi pena boya bi mama na se décider si ko yo c'est que pendant 8 ans on réfléchir à mon pendant non cette fois-ci on a convenu on a eza yo moi je te dirais rythme sam le quoi ndeko na ngai le quoi la petite sœur paix le quoi la sœur en Christ et surtout congolaise paix ya roye biso kanga matoi libala batu baloba kaka batu bafinga kaka pa wana deja nga na pression pe za batu mtusu banda bota matia kotina sa mabele atsala ata ozombata tunu mama na famille mno basala ndeni azate ezaka rove ya mwasi nyonso abala sala foyer na ebiso nyonso to na rêve wana mais o mtala kaka na kota likolo e pa nani ndete babiso ya internet o juto bala si to so to bali so mobala poto ndenge ezala kaka akendaki asimba ki azali po bazalaka na bana bazamboka na bana ba mama bandi ana ba créer pe kalika mo bosalo pe kalika na ba publication na ba commentaire ya mabe nde jour wana ba vidéo ya mabe bimaka nde jour na ba message ya mabe bimaka bango ba gardaka bazelaka jour alikam alors sikoso zana mobali na yo tombo koma na point na foi ba usula mobali na yo azana confiance na yo yo pe mwasi oza plus na confiance ya mobali na yo ke ya batu parce que tant que parole ba yo kanka matoi baloba ukanka matoi utaleli mobali no otuni mikolo oyebi ke te open ndé tout ça boto yeba tu pe na solo na Jonathan Juzi ni kam na ngai e bombama muto yeba ngwazate chose na Carmen Misam ni kam na ngai e bombama e bat mais so na solo na intel kande na solo ni na kabana e bat mususu ba yebi batum tous baye bimbala moko donc rythme sam garde ton silence jusqu'à là de répondre à te na sepeli nango silence na yo et sali bien makasi pe na moni vent comme kita malgré ba audio et comme bima donc le lobby sur international télévision to ngeto loba c'est par rapport au lobby bo fingi ba na to ça direct ba sali ba point de vue na bango mais en fait on ba audio comme bima on a compris que trop c'est trop li kama mutu pe ba kota ngo boete
na mwana o sombela ta o pire nini te ko yeba ko maltraiter ko loba mabe na banoko na ye eza malamu te. Eza malamu te po ba moi je ne crois pas ba noko na ba ndeko maman na ye ba ko linga ke yerit akene na libala moko boy o ba yebi ke eza ya pa tom soupe na moi sana ba divorce. Tom soupe ba na procédure de divorce moi ça yoki ka mobala ki asaleli ka moi si mususu kam ba yindi sa kaka biso ba se to linga ka somo to sa ka likam ka ekende ka ndenge ka ba fi ba linga ka. Président Caleb procès les 24. Je suis au monio et ça biso bien ma casse pour caméra et ça bien ma casse. Ba tunyo so balinga biso na pesi bino mbote nga pe na linga bino. Ah ba tunyo so pe na ba contrat ko soutenir biso. Na linga bino ming na ça vraiment la besoin de fandi boyko. Ta rusamba 10 sur 10 mois ni mo boy fans wana. Eh bah oui que sponsor officiel il y a de l'international télévision ils a Tarou Samba à fans wana. Mes condoléances à Patrick Katcheux en direct de quelque part, à perdre maman naé, c'est aussi un frère, un yaya. Na écouté sur encore le bandé ni à soutenir abiso na bandenge ebele. Tu béba quand ça soutien il faut ça bon non même dans ba conseil dans ma prière pour tout l'avancement mon kilo TV oh il a ma bébé dans la réalité belé. Donc les a bébé. Donc les a bébé alors sous un bateau ba là ba penser même pas na même na une minute il y a prié on a bango donc pourquoi Patrick Katché il faut repayer Saraye bah merci Belé donc mes condoléances à toi donc Patrick Katché en direct de quelque part Tarou Samba je te salue 10 sur 10 à Lilinzinga Africa na peso bambote Belé siko zali ale machuda na Château Rouge et siko zali donc on va merci Belé pour notre soutien na bino na bosanité abuni dinganga ah pande wasa wana te dinganga ah na kwa kombo ouais. Ok, Abouni Dinganga, je te salue aussi. Et si vous avez fait beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'attention. Serge Mundaï, je te salue. Donc, si vous allez, Alain Paka, à Paquin, Alain Paka, je te salue. Si vous allez, merci beaucoup. Pour s'abonner à Dada International Télévision, si à dire. Nous serons toujours là pour vous parler. Nous allons de l'autre sur la Bino, solo. Bientôt là aussi, un single, il y a héritier Watanabe, il y a 4 albums, même si on a mis des mots, et so bima, kalate, malgré, il y a des vidéos, il y a secteur Moussou, il y a héritier Watanabe, bimi, il y a des finger, il y a sur la bimsara, à publier la vidéo donc non nous toujours on ne peut pas confirmer de ça ce qui est là nous aurons avec beaucoup d'énergie merci beaucoup restez branchés sur Dada International Télévision abonnez-vous massivement confiance de loin tout comme de près on se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission on appelle merci à maman la mère top kilo ya mboka Olga Kabelo je te salue balobi Olga Mokonzi ya Kabelo en direct de Belgique et je te salue dans ce moment Olga donc Eva Olga donc Mikolo na mutu to bandola tara Olga Kabelo yende makambo donc au sentir que aux en France aux na Irlande aux en Canada moyen on sont bezate yé même en ligne au sali commande na yo akoyeba ndenge ya ko tindela yo Olga Mokonzi ya Kabelo donc Kabelo na ye eza bien batisi na ye eza bien je crois que bino nyonso boko sepela nango makasi ba fi branché ba fi baninga baza toujours ba Barbara pour contacter ka Olga Mokonzi ya Kabelo. Merci beaucoup Jonathan tous derrière la caméra je salue aussi Christian Yam Siambe je te salue aussi équipe Dada International Jimmy aussi je te salue et Siko Zali on se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission au revoir. Ici c'est 3 jours Air Force One l'avion du maître mais c'est mon père. Bisonon surtout à la awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makambo bien awa polémique à la raté. Awa mon père.